Bakangi yo de 14h à 22h, ba violer yo, ba beti yo, ba tio, ba yembisi yo. Yo quand si so ezaki yo na château rouge banga basala bongo to na château d'eau. Intervention de gars là. Mais naso confirmer en gros que moi na mwasi na mwana mobali moko basa ba piège nyonso to kofia bandu tiela ya bandu kota na kati. Bino oso mona merveille nda tambola. Merveille atambola lokwa ba tusamba holande na sima. Merveille so à côté sika za aka président. Azala président. Nesi muto kwa merveille ko bengi na ville Saint-Georges ta okete. Ah oui, okete. Le bas na ba maître. Okete. La baronne, bonjour. Bonjour Yaya Boni. Oui, ça va. Na tola mkasiko na ponginde ba bengi na na vie source juste que muselo abeteli mutu lelo li solo. Na téléphone na ba vidéo nenge bazo beta bakalinde ba olala ina sima. Soki koyo yaza na ba vidéo, soki yaza na kati ya comploter et comme il a été ndeni. Déjà au départ, bonjour na batu nyonso baotala baza na live awa. Bonjour na ba chinois nyonso na ba chinoise. Ngai lelo autre chose de formation déjà nyonso ba bengi ngai. La lamukaki ba 9h. La lamukaki ba 9h ba bengi ngai. C'est na otanga ba kombo te ko déranger te hein. Eza na numéro moko. Et benga ipe même mama Congo. Et benga mama Congo ayebisi abibi so bato to sala bakali action enlèvement. Toza liste za mulai. Bandela pone ba dobi mabia te bandela na bandeli yaya. Oui, ba benga même numéro mo benga même mama Congo. Ba ebise ba bibi so bato to sala bakali enlèvement wana biso bato enlever to betier bo yoka sango ba vidéo ezali to bimisango numéro à France o ebemi mama Congo et benga qui est lobby vers 17h et benga qui est lobby vers 17h numéro ti o benga na numéro ti sous désolé ba o benga ba appel et voilà notre chose d'information. La baronne Oyebi, même bateau tout batala rabiso, baebi ki nga bakali depuis 2025. Na début nango déjà presque na koma naître. Neutralité nanga ezalaki pona finga ba musicien te mais pona ko reconnaître ba valeur. Place où la pembe lobi pembe, place où la noir lobi noir. Alors fan ba jiraka été fan tout en opinion na e ou c'est alors biso to ba homme de médias. Na ndenge ya TikTok, tozala na bien, tozala bien a été, à un certain moment, na ko se décidé que, naza suna tina ya osala ba live te, pour répondre batou, bon, ya ba finga ngai, tout ça, ndenge c'est pas ça qui wana la fois passée. Mais na ndenge ya musique, na na problème à motute. Na penda na problème à motute. Les kamo e salami nga oyo, plainte déjà et salami, mais na so confirmé en gros que, moi na mwasi, na mwana mobali moko baza derrière makambo o baza ni ba musicien mwana mwasi aza muto ala na réseaux sociaux mwana mobali aza makangu na ye non yebison na privé et au pesa déjà bendis awa eza ye na autre information na lelo eza vrai eza ye. Et pour la bateau, peut-être baïba moi loi makasité boyebe logo moko qui est en France et en Belgique espace Schengen ça papier a la droit y a reporter plainte et surtout net na cas exceptionnel net enlèvement menace pour la sécurité na aussi également aux a droit à reporter plainte
soki bayebi loi te bameka mpe koconsulte baavocat bakoyebisa bango yango. Et soki oke hôpital na mbila abengelo ambulance paki na hôpital rapport et ozonga mbila opesa rapport na hôpital opesa rapport na mbila pardon. Alors congolais bozwa makambu na premier degré toujours bozela muta kufa po bo regretter boya na be émotion boya na mawa na zongi moi sima muke to vanda to sola bien to zala très bien mettons likambo esalemela inga oyo faire kanya ya ki po changa mbeli mboka bolukela nga voice wana na on a téléphone on sait la live moyena zezate bolukela nga voice oyo ya mokrima masculin voice wa banda koloba le quoi fait za RDSO linganga na ngina solane mo ba di petit na bango bazela ke era kenda kotika na yo porter bakali plainte boye bisé na commissaire na porter plainte na zu kombo na la gère mon bossel sabato wana ngala mo na porter comme ta ko bank sanga zate bozo plainte sur plainte bakali zo na mukanda te na niato na plainte ba